Bonjour, bonjour la Chine, bonjour la Chine. Nangina expliqué bino mukie qu'est-ce que c'est Karine Mokondi, qu'est-ce que c'est YouTubeuse. Karine Mokondi aza ndenge na répéter la bino matin midi soir aza vrai YouTubeuse. Karine Mokondi il faut ça la buzz. Karine Mokondi il faut à inventer makambo pour à ça la buzz. Karine Mokondi so asali buzz te chiffre d'affaires na ye ekokita na se. Buzz elingo lakisa. Des fois Karine Mokondi a misali photo na maillot de bain. Tango akoposte photo wana bato ifo balobelango. Bato ifo balobelango. Karine Mokondi akoki ko faire passer moto comme aza mobali na ye. Bato tango Karine osala video na mutu moko boye baokanisa ke aza mobali na ye mais moto ayebi vérité ezaka Karine Mokondi mais biso bato tokotala video wana tokanisaka makambo ya solo mais eza makambo ya solo te. Alors Karine Mokondi faut à tourner ba buzz. Il faut à fournir ba fan na ye ba buzz. Il faut à fournir musala na ye pour na ba fan. Mais comme biso toza ba congolais a comprenaka le msusu musala muninga te. Congolais a comprenaka musala muninga diable. Congolais a comprenaka musala Karine Mokondi des injures. Congolais a comprenaka musala Karine Mokondi eza mwasi andumba. Congolais a comprenaka musala Karine Mokondi musala na eka kobebisa réputation ya bato nzokande Karine Mokondi aza bongo te. Karine Mokondi a comprena obalobaka ba congolais. Yango wana makamusu musu tango tolobaka Karine Mokondi tala kuna balobeli yo boye. Ye nasa motema sekaka na ye. Aoloba si vous savez ce que je sais. Si vous savez c'était mon travail. Si vous savez c'est le buzz. Si vous savez il faut que j'écris quelque chose pour batoba talangai. Le plus important dans tout ça, Karine Mokondi, célébrité na ye ezomata. Le plus important, Karine Mokondi, azo fourni musala na ye. Mais comme biso, Congolia, to komprenaka mingi te, et to kota siko na ba injure. Ole to comprendre musala na ye, to komprena siko na ba insulte. Kofinga mama na ye, kofinga ba famille na ye, kofinga bato ba soutenaka ye na musala na ye. Au fait Congolia akompenaka ndenge wana. Mais fond du cœur Karine yebi à quoi azo luka, à quoi azo fourni, à quoi azo vivre. C'est ça le buzz. C'est ça ezo sala Karine Mokondi. C'est ça et ça la Karine Mokondi azala bongo. Parce que a maîtrisa YouTube. Ayebi à quel moment akoningisa YouTube. Ayebi à quel moment akotika YouTube ezala na kimia. C'est ça YouTubeuse. YouTubeuse, il faut créer. Il faut azana ba créativité ebele. YouTubeuse, il faut akota na monde ya semblant. Ayebi asali eloko wana, mais ezotala ye lisusu te ye abwaki kaka bombe après alimwe na ye. C'est ça que Congolia comprenaka na ye YouTubeuse te. Et Congolia comprenaka Karine Mokondi te. Moi mère fashion, j'ai compris Karine Mokondi. Moi mère fashion, na ye bindenge Karine azo fonctionner. C'est ça que nyonse le kaka na Karine na vie ya Karine Mokondi. Et ça la hanga ni chaud ni froid. Le plus important est pas nangai azo fournir musala na ye. Et qui célébrité na ye ezo mata. Plus tozo lobela ye, plus komo na ye ezo mata. Plus tozo lobela ye, plus célébrité na ye ezo mata.
Et c'est ça le Obabengaka YouTubers. Et plus, à partir, il y a buzz, oh, Karina Salaka, c'est ça que ça là, multiple, ya fan ba ya kotala ye. Mais biso sikoyo, tozela kango na ndenge ya Congolia. Congolia, alukaka ba problème. Congolia, akoselaka mutu makambo. Congolia, abotaka eloka malonga te. C'est ça que tozo zoa, ba futilité ya pour rien et pour rien, et de tout et de rien. Donc, Karine Mokonzi, aza motoyo, ayebi kosakana na YouTube. YouTube ekoma biloko na ya kolia. Ya Karine Mokonzi ezalaka YouTube. Donc, na minute oyo, on est là pour la soutenir. Karine, félicitations na yebike, tu es très intelligente. Karine oza intelligente, oyeba ndenge na comprendre ndenge nini no comprendre YouTube, ndenge nini yako ko sakana na YouTube lokola okoti na ben ya baignoire ozo sakana na mai. C'est ça c'est ça eloko ko komisa yo et komisa o célébrité yango wana. Oya comprendre te, ce n'est pas grave. Tant pis pour les jalouses et tant pis pour les jaloux. Mais tu es là pour ton travail. Augmenter encore musala na yo. Augmenter encore célébrité na yo et mata. Yango ne mute sala ka yo po mata. Alors fournis tes vidéos. Fournis oyon solingi. Fournis oyo moko yebi ndenge nini o masaka na YouTube. Voilà Karine Mokonzi. Courage, ne baisse pas les bras. Yo moko yebi, nga kutu na opeso ka courage, pour na encourager parce que oyebi ko sakana na YouTube. Oyebi. Bravo Karine Mokonzi. La baronne. Solitude nde makambo, Solitude nde makambo. Yango wana, solitude nde makambo Karine. Solitude nde makambo. Solitude wapi? Bolimbisanga, Solitude nde makambo, nde mutezo sala makambo. Donc, mwana oyo ayebi YouTube, Eza fier Karine ayebi YouTube makasi. Motako contredire ya zate. Motako contredire na YouTube azalite. Asimba makambo ya YouTube. Karine Mokonzi la baronne. Chante patron beau gosse. Abed Achou. Bébé t'es toujours dehors. La chambre devient grande. Dans ma tête je vois tout en noir. Et si on mis son anga comme yo tous les temps. Mais aujourd'hui tu me fais des scènes comme jamais auparavant. Mon cœur m'a descendu dans la naïve. S'il te plaît, bébé, come back to me. C'est vrai que l'amour a son défaut. Je suis prête à oublier toutes tes bêtises, prête à supporter tous tes caprices. Son amour qui n'a qu'au goût phare, car ma vie n'a pas de sens loin de mon chéri.
filante. Cette belle aventure, c'est fini. Tu veux tourner la page? Tu as peut-être raison. Mais avant, prends ton temps. Écoute ma tristesse, mon cri de détresse. Je n'ai pas agi de la meilleure des façons. Je n'ai pas contrôlé mes émotions. Mes agissements irrationnels. Cette jalousie et possessivité inhabituelle. Ces incompréhensions sans façon. Abed, please forgive me. Voilà la Chine, voilà la Chine. Tolandi promotion wana ya Solitude. Solitude eza nzembo moko kitoko makasi. To consommer yango tous les jours, to consommer bokene na ba plateforme wana faut kosomba ezo coûter cher te. Nga na sombi yango déjà. Ezo coûter cher te. C'est vraiment pona mwana na biso ezo coûter cher te. Et beau partager yango partout. Pona musala mwana biso etambola bien. Et ndenge na lobaki la dernière fois. Tozalaka limité ka na biso ba mama na ba papa te. Bo loba pe na bana na biso ba partager na baninga na bango. Bana na biso bazaka tout na ba portable. Soye bo lobi na mwana a partager, mwana pe aloba na muninga na ya partager, muninga na pe aloba na muninga na ya partager. C'est vraiment, ça va faire une bonne chose. Et de là que va reconnaître Karine, que c'est une YouTubeuse. Vous pouvez expliquer à Bana, c'est une YouTubeuse de Congo Kinshasa, RDC. Il faut qu'on explique à Bana. On peut pas expliquer Bana wana mindele. Ça va être une bonne chose pour Karine Mokondi. Bon, Karine Mokondi, il faut fournir ba information na ye, et lingo laksani musala na ye. Il va fournir musala na ye. Musala na ye ezali buzz. Buzz ezaka ko finga te. Buzz ako créer eloko moko boye bino bo kanisa. Eloko moko so na bandi ko lobela bino awa ezala. Ya solo ba misu ba inaka Karine ba kolinga ye. Naza obligé na expliquer po ba to misu ba kanisa ke Karine aza diable. Aza diable te, c'est son boulot, c'est son boulot. Il faut qu'elle soit la buzz. Tant que tu as buzz, Karine Mokondi faut créer un buzz. À cause de la lème sous bomoni na mutu mususu. Na pesa ka exemple, ya marque tabou. Ba misu ba lo ba Karine a comme ko bimana marque tabou. Mais non. Ko bimana marque tabou te. Pour marque tabou bandozela ka depuis Karine a uta poto, aye na poto déjà marque tabou depuis longtemps vanda na poto. Azela ka ti Karine oya na poto nde bimana e. Donc ozomona mutu nyonso abandozala auprès ya Karine bato babandolo bakaka. Comme na ye, makangu na ye. Boye. Donc c'est comme ça, c'est son travail. Babenga ngo azali Karine Mokondi aza célébrité. Ba mama batata bandeko. C'est ça le buzz. C'est ça YouTubeuse. C'est ça ezo sala Karine Mokondi azala. Ezo sala Karine Mokondi azala. Voilà la Chine. Voilà la Chine de Karine Mokondi la baronne. Voilà Natiki Bino. Ciao. C'est Mère Fashion de notre officiel. Bye.